Ba mama bandeko boye imalamu na émission na biso ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en moko ya bémission zo mema biso na boyebi pe na bososoli. Ensemble parlons-en ezali émission polémique te o ezali kozala etambosami na ndeko na bino Angèle Miezi lelo na ye penza to solola yambo to solola na ngina loba merci na ba oyo bazali abonné na kati ya chaîne na biso Angèle Miezi officiel TV na lobi pe merci na ba oyo bazota l'émission yo pona yambo pona mbala liboso na yebi ete ke boza ko s'abonner tango yo za ko s'abonner o cliquer na cloche na yo ya notification et kopesa yo toutes ce que moni kopesa ba proposition ok ko cliquer na toutes notification pour oye baka kozwa ba émission na biso en temps et en heure pour ba te belé bazo ba maman j'ai tout monde encore le sous-souté pourquoi parce que ba s'abonna mais ba cliquer cloche ya notification T donc cliquez cloche na yo ya notification tango yo s'abonner bongo ko banda kozwa ka ba émission na biso en tout cas na lobi merci na ba yo baza ko commenter merci na ba oyo baza ko kabola pe émission parce que to komi na tango yo toyeba bosolo na biso et to komi na tango yo to kende ko luka na mozindo ndenge papa Kimbangu alobaki botanga ka bible boko kanga moyibi ne loko yo ayiba bino lelo to ngi to sala exercice ango nanu ya kotanga bible po toyeba eloko yo mundele ayaki koyiba biso parce que nalobaka mikolo nyonso na kati ya bémission nanga bible ezali histoire ya biso bato mwindo ezali ba oyo bayaki bazwi yango babongoli yango babungisi biso nzela ole balakisa biso pano emema biso na droite batiela biso flèche ekenda na biso na gauche yango wana tokomi na tango biso moko ndenge papa Kimbangu alobaki botangaka bible bokokanga moyibi na eloko ayibaki bino pe bible kaka yango moko elobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bien aimé tant que toyebi vérité ya bomoi na biso te tokokangolama te esengeli toyeba vérité po ete Afrique afilika eyeba kozwa bosomi na yango okozala fier ya kozala moto mwindo bien aimé avant ngana banda ko tangela bino bien ko tiela bino élément na lobi lisusu bo s'abonner pe boyeba ko partager émission Jacob na Esaü baza ba mapasa terre moko abotama moto mwindu moko abotama mundele selon ndenge balobela biso na kati ya Bible mais Jacob balobi kombo na ye elakisi usurpateur kaka Bible mutelobi kombo Jacob elakisi usurpateur quand on parle d'un usurpateur elakisi moto yo akoki kozwa place ya mutu identité ya mutu esika ya mutu asali neti eza ye mais eza ye te a usurper identité ya mutu c'est clair bien aimé Esaü soki totali bien na Bible tokotala Esaü azalaki moto moko balobi azalaki velu azalaki na ba poil soki tokotala sikoyo na ndenge balobela biso na kati ya makosolo na bango ya balanti selon bango balobi Esaü Jacob azwaki bokonzi Esaü pourquoi parce que Esaü azalaki fainéant apesaki lanti yango azwa bokonzi ya Esaü bien aimé bisika wana nyonso eza benigme eza équation o esengeli biso tokotaka totangaka Bible po tokende ko découvrir likambo wana est-ce que ezalaki bongo eza lanti kaka nde leki ya kokozwa bokonzi ya yaya balobi na ngai ndeko wana alobi na nga abi mama Miezi baris ndongo ozomona bango wana bango penza nde bawuta epai na biso bato mwindu nde yango wana omoni na makambo na bango ntango bayaki koganye baterre bayabaki koconquérir mokili baganyaka baterre baris batrampa maboko na bango te na makambo wana baboya soki toyoki discours ya VP ndenge azoloba boyoka bien
hein soki o comprendre te téléphone nangeza na se benganga na kolimbolelo na lingala makambo nini oyo veut pas alobi boye bato yo banyokoli mokili mingi batamboli na makambo ya lokuta bomaka batu basala ba génocide basakapara na ba richesse ya bato mususu boma batu abengi bango ba tête brûlée alobi ba tête brûlée yo esengeli na banda kosokipe na esengeli to sokipe na bango. Est-ce que bolingi bandeko nanga ndenge tovandi boye na kati ya libota tozalaka na mama numéro 1, mama numéro 2 na mama numéro 3? Donc bino moko bo comprendre kaka. Ça veut dire que makambo na bango oyo bango balingi batia en place yi aza contre yango. Nde yango anaza kosala guerre. Na yebisaki bino dernièrement na kotiela bino élément oyo nga nazwaki po ayebaki ko s'expliquer devant population na ye ya mboka na ye pona kotalisa bango ete makambo balingi ba memela bango ya bonyama ye alingi yango te. Abengaki bato ya mbongo ya risi, abengi ba collègue na ye abengi bango bino moko boyoki abengi bango ba collègue na nga pe bino bozali awa bandeko na nga bozali awa. Est-ce que bolingi to koma lolenge wana babimisa biso na bonzambe? Ya wana prochainement na koyela bino élément oyo Poutine azolakisa Yesu azalaka mutu mwindu, azolakisa azodeplier ndenge Yesu azalaka mutu mwindu. Yango wana nde bit ya émission nanga ya mokolo lelo na zongi lisusu papa Kimbangu alobaki botanga ka Bible bokukanga moyibi na eloko yo ayiba bino. Bandeko bomoni ekomi à la page batu nyonso bozomona mindele nyonso bakomi kotelemela yango balobi Yesu azala mutu mwidu. Donc tokomi pene ya ba vérité oh balobaki vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, tozo kende malembe komona nga liboma te naza na kati ya temps. Naza na kati ya temps bandeko boko sutuka. Toko sutuka bandeko surtout na Congo biso mutu to yebi nzambe koleka batu nyonso na kati ya Afrique noire. Toko sutuka. Mukolo toko yeba Kimbangu azalaka nani. Nazo tangela bino ko benga nga liboma te soko lingo bonga benga nga liboma zwa Bible na yo yo nanga totanga. To bandi ko sala ndenge papa Kimbangu atindaki biso botanga ka Bible boku kanga moyebi neloko yo ayiba bino bandeko tozo kende malembe batindela nga élément moko na kolakisa bino ndenge na obaki ke na kati ya Kiebre ba mo ya Kikongo ezali balamba ngo kaka babongisa ngo na koyela bino ngo tokotanga yango pe tokoyeba ko kabola ensemble. Na lingi natambela bino passage biblique moko oyo ezolobela Yesu aza moto mwindu. Apocalypse 1:14. Toyebi tango tozaki ba jeune babane koloba na biso botanga ka livre Apocalypse wana te esalaka batu mutu pasi. Non. Na kati Apocalypse ba révélation ezali kuna. Esengeli totanga ka Apocalypse mingi toko comprendre pe makambo ebele. Na ngi natangela bino Apocalypse 1 verset 14. Yo muto yebi nzambe pasteur, évangéliste, bishop, toza contre ba pasteur te, toza contre ba évangéliste te, toza contre te, mais tolingi nde to étudier. Tolingi to zwa liloba wana arme na biso o papa Kimbangu alobaki botanga ka Bible boko kanga moyibi ne loko yo ayiba bino. Pourquoi papa Kimbangu akende ko recommander biso totanga ka Bible toko kanga moyibi ne loko ayiba biso parce que yebaki ke ezana makambo ebomba na kati parce que papa Kimbangu abandaki kotambola na Bible na ye moko avana balotanga. Papa Kimbangu abandaki kotambola na Bible na ye moko mokolo mususu tango bakangi ye mindele bazwa Bible wana babotola ye Bible babwaka ngo na mabele. Papa Kimbangu balobi na reprendre Bible. Papa Kimbangu alobi kaka ndenge bobwaka kango na mabele ndenge bokozwa ngo ndenge bokozongisela ngo na maboko na ngai. Na lobaka de mission moko na sala kala bao balanda kanga soki bozanga souvenir na lobi boyebi pourquoi papa Kimbangu alobaki ke Bible wana o bango babwaka ki na se bango moko bazwa ngo balokota ngo bazongisa ngo na maboko na ye eza na nina loba ezali na
ezali na équation en fait eza na énigme eza na eloko moko boye bombani na sima ça veut dire que oyo bino boye kozwanga botiango na se bino moko bozwango bozongisela ngango na maboko donc ndenge pe tozomona lelo bango moko bayelaka biso bible oyo balongoli ba page oyo biso tokokaki kofungama misu lelo pe kaka bango moko mindele bakomi kobimisa lisusu ete nzambe yesu azala moto mwindu nazotangela bino passage biblique na Apocalypse 1:14 bandeko totanga to comprendre to banda ko méditer to banda ko yeba pourquoi papa Kimbangu alobaki na biso totanga bible to kukanga moyibi ne lokoyo ayiba biso ba vérité komi kobima lokola biso siko to kufela ba réseaux sociaux na ba buzoba moyen to comprendre exactement même ndele ba komi kobimisa ba vérité ngo biso pe tozo profiter nenga bango bazo bimisa ba vérité to banda pe kokota na kati ya mozindo ya bible to banda ko luka biso no soto sala pareil biso no soto sambelaka to sala pareil oh yesu tobaki aza mundele totanga na Apocalypse 1 nazo banda na verset 14 balobi boy sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu balobi sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Laine ezakandeni. Bandeko, laine ezalakaneti crépi. Laine ezalakaneti lingama bouclé. Côté moko kutu balobi bouclé. Awa balobi de la laine. Ça veut dire que ezaneti ba cheveux na biso batu mwindu. Yoka tokende. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Miso batu mwindu ezalandeni. Les années flamme de feu, bon, mon ami soit africain, les années rouge, les années marron, les années noir, mi soit africain, les bongo, yoka tozo continue. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Bozo yoka, wana tozolo baboye bazolo belanani nzambe o bamona ki balobi makolo na ye ezalaki lokola erin ardent lokola batiaki yango na kati ya moto donc comme batiaki yango na kati ya four eloko nini o bakoko te na kati ya four ebima pembe ekobima kaka marron bi ekobima mwindu c'est là c'est la vérité c'est clair et net. Balobi et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Banani baloba makasi. Yo somona mundela zo ganga zo loba. Mutu mwindu ndaloba makasi. Tout est là, tout est clair. Donc baloba ndakoloba no kutu te o nini. Nde ya momoni place nga na zo zonga, place bazoloba. Motako omona nzambe te. Lokuta biso tolobi Yesu aza nzambe oui ou non oui bango balobi na biso Yesu azalaki mwana ya Joseph abotama na Maria oui ou non oui Yesu azalaki na bandeko na ye oui ou non oui sikoyo tango bazolobela biso makambo Simon Kimbangu ndenga ya balobi aza nzambe molimo mosantu pourquoi totiaka te au moins place toza na problème biso batu mwindu c'est comme si ba ya ba lava biso cerveau faut tité nga na so condamner mutu te parce que banda ba ça fait des siècles makambo yo et s'installa na vie ya batu mwindu ba longola bango kibomoto na bango ndi yango wana moni na Ézéchiel 37 balobi toza ba osma desséché ndenge nzambe amemaki Ézéchiel na vallée alakisi ye qu'est-ce que l'Afrique ndenge Afrique comment alobi c'est le peuple d'Israël ça veut dire alobi c'est une grande armée peuple d'Israël le peuple d'Israël c'est qui c'est toi et moi l'homme noir balobi isolele babengi Israël balobi Israël mais balobi peuple isolele balobi le peuple choisi de Dieu. Naki Congo balobi isolele, ça veut dire les choisis de Dieu. Nde place tozo kende bandeko supporter ngai naza moko ya bino je suis une chrétienne je crois
en Jésus-Christ, mais Yesu oyo ba meme la biso te. Yesu oyo azala. Oyo ba tangeli biso na kati ya livre Apocalypse. Oyo azalaki na suke lingama. Oyo azalaki na makolo lokola batiaki yango na four. Oyo azalaki na misu ezopela lokola moto. Oyo ya rouge wana. Oyo azalaki na mungongo. Oyo ezoloba soki lobi ndenge nga na zoloba boy. Mundela koko loba boy te ndenge nga na oloba. Mundele soka zoloba boy eza azo swana. Mais nga na soswana te na oloba. C'est clair bandeko. Totika ko tepa. Totika tika. Je vais continuer hein. Je vais vous lire un autre passage. Nazo tangela bino passage mosusu. Nazo kende. Yesu azamala. Aïe. Balobi boye, nazo kende na kesiko na Apocalypse 3. Na Apocalypse 3, 12 na bandi wana. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il en sortira et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Kombo ya sika ya nzambe oyo yebite ezani. Parce que koyeba vérité. Jérusalem ya sika oyo ekouta likolo eza wapi? Parce que tous autant la Bible, banda koko na biso les aïeux, on lit la Bible là que nous voyons. Oh bino, oh batumususu baloba kanabiso, les livres les plus lus au monde, les plus anciens. C'est faux parce que les livres les plus anciens, c'est le Kibukongo. Oh papa Kimbango bandaka kotambola na yango. Yango anande Bible na biso ya solo. Oyo batia bajuango ba récupérer ngo bazamema ngo na Vatican ba yela biso sikoyo histoire na biso kaka mais ba changer ngo forme en fait ba zui ba échanger ba usurper identité na yo commis esclave bango ba komi ba prince. Pourtant c'est faux. La Bible nous dit dans le livre de Osée oyo ba lobi que j'ai vu des esclaves marcher sur les esclaves marcher sur les chevaux et les princes marcher à pied. Na monde lelo ya réel ya lelo banani bazo marcher à pied pe banani baza likolo bampunda. Nde bisika oyo tolobi to banda kotanga Bible to kanga moyibi ne loko oyo ayiba biso. Nazo continuer. Nazo kende kotanga na Apocalypse 2 na verset 18. Bible lobi nanga boy. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Donc, ezakaka même place au bazo répété, ndenge to uchotanga na Apocalypse 1. Na lingina ke de kotanga pona kende molai mingi te na lingina kende kozongela Apocalypse 1, 14. Nazozongela Apocalypse 1, 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Bien-aimé, ndéplacé tolingi to tikala lelo. Bande konangai,
Tango na moni na zi image moko na moni na Vatican balobi image oyo ya Yesu batia ye Yesu mutu na sina lobela mon émission moko batia Yesu mundele baye kotia ngo balobi na 14e siècle. Mais avant ça Yesu oyo bango babandaki ko vénérer azalaka Yesu mutu mwindu. Balobi même kuna na Vatican bazana vierge ya mutu mwindu. Na kati ya ba chambre haute na bango parce que bazana ba chambre haute na bango ba vénéraka Yesu mutu mwindu na Vierge Marie mutu mwindu. C'est clair. Pourquoi? Parce que bango ba yebi vérité o biso to yebi te o to zapaka ou bien to yebaka to tanga kame to sala nango attention te. Ba yebi ke e bandeli oyo biso balobi na biso l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Ba yebi ke Yesu azala mutu mwindu parce que nzamba lobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand on nous dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, ne place au biso mayele na biso fwe fongwama. Ezali pasi pona biso batu mwindu surtout biso bana na nzambe tango mutu mususu aye koyeba azui révélation azo lobela yango ezo sala pasi surtout likambo etali kimbangu po bato ebele na répéter bato ebele kolobela kimbangu eza tabu bato ebele kolobela kimbangu eza soni bato ebele kolobela kimbangu ezali neti obungi nzela. Mais c'est le mensonge. Nous devons vraiment que ça la repentance na sens wana. Ndi yango bomoni Afrique ezo souffrir. Mukolo mususu nazo discuter na ndeko moko boye. Tozo bela makamba kimbangu. Ndeko wana albinanga mama. Kimbangu yaliputa oui. Mais badiangenda te. Mais bozo se tromper. Papa diangenda ta bazaki mwana muke soki ake ayamba papa na ye. Balobi abandaki komona c'est comme si azo yamba papa ne dans le vide. Atuna papa na ye pourquoi soki na yambio nazo yamba neti nazo yamba dans le vide. Papa na ya lobi parce que yo zangai nga naza yo. Tango papa kimbangu alingi atika nzoto ya bomoto na tango wana parce que ndenge tokoma kolanda ndenge na landaka parce que moi je m'intéresse, je dis je ne me cache pas, je m'intéresse à l'histoire de kimbangisme et je m'intéresse à l'histoire de papa Kimbangu. Je veux savoir à Salanini, à Lekawapi, à Salanini, à Zongisaki nini. Et quand vous vous intéressez à l'histoire de papa Kimbangu, vous allez découvrir que papa Kimbangu a fait beaucoup de miracles. Oh yo balobela ate. C'est ce qui est dommage. Tango linge tika nzoto na ye ya bomoto nenga yela kibiso na bomoto nenge kaka kolo Yesu pe azalaki na mukili oyo na bomoto o biso to baka nzambe na biso papa Kimbangu tango linge tika nzoto na ye ya bomoto alobi ngai na kokende na kotika nzoto oyo me bana nanga misatu basi na bango baza na zemi oya kobota mwana mobali ezali ngai wana nde na zongi. Nde yango bomoni papa Simon Kimbangu kiangani en place. Donc ezala ba makambo mususu, il faut to banda ko comprendre, il faut to banda ko accepter, il faut to zala nango pe tolérant. Ye moko Kimbangu mutalobaki. Mukolo oyo sango moko ayaki koloba na ye apesa ye dernier sacrement na kati ya hôpital bisika azalaki parce que tango abimi prison azalaki bamemaki en hôpital tango bamemi en hôpital mundele wana ye alobi apesa ye dernier sacrement atali mundele wana alobi na ye est-ce que yo yebi mukolo yo kokufa mundele wana azangaki ya na kopesa ye mundele wana
ou soit papa Kimbanga lobi nzambe kaka mutu ayebaka mukolo nini akokufa. Mutu akoko yeba makambo wana eza kaka nzambe asali likolo na se. Papa Kimbanga lobi yo po pesa nga sacrement, est-ce que yo yebi mukolo yo kokufa? Ndebo moni tant papa Kimbanga bimaki azongaki na prison place azalaki na bato ba prisonnier mususu ayebisa prisonnier moko azalaka wana alobi ngai na kokufa mukolo boye na air boye pe mukolo ngo tango ekokaki bandeko papa Kimbanga akufa. Nani akoki koyeba mukolo akoko kufa? Na ndenge tozaboye nani ayebi mukolo ya kokufa? Papa Kimbanga alobi na kotika nzoto yo na jour boye na air boye epe mukolo ngo esalemela bongo na jour wana na ngonga wana papa Kimbanga balobi avanda amila lisa boye azui le boko ne à gauche abeti na mopanzi na ye azui oyo à droite abeti na mopanzi na ye papa Kimbanga atiki nzoto kaka nenga lobaki na jour na air. Ba memi ye po bakende ko sale autopsie. Ba belge ba zwa kora papa Kimbanga ba kenda nango po ba sala ngo autopsie. Likambango za na kati ya YouTube parce que to s'intéressa aka na mama buzoba. Moi to ye bango ezate mais soki na zo élément ngo na koyela bino. Na komeka na enregistrer partie muke na koyela bino élément ngo. Ba belge ba zwi kora papa Kimbanga ba kenda nango ba sala ngo autopsie. Ba fongola papa Kimbanga ba kuta organe vitote. Mutu wana viva ndeni. Vous vous rendez compte, mutu ba fongoliye, ba kuti organe vitote. Ba kuta ni mutema, ba kuta ni michopo, donc nige yo viva ko foza na foie, oza na pancréas, oza na poumon, oza na michopo, oza na soki na barin, papa Kimbanga azala na biloko wana te. Siko papa Kimbanga azala nani? Extraterrestre. Bandeko, tout ça là, très attention. Même bateau lobaka parfois n'importe quoi. Bible lobby, finga nzambe tata, finga nzambe mwana, meko finga nzambe molimo mosantute, parce que lisu mwana eza impardonnable. Yesu akende ki, o biso tolobi aza nzambe, nzambe oyo biso tolobi aza nzambe te, akende ki, alobi ngai na kei, il est avantageux que je m'en aille, mais na kotinde la bino molimo mosantu. Siko nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosantu, bakoki kozala dissociété, baza eloko moko. Yango wana bomoni na émission passée na baki, bokoki ko dissocier Yesu na papa Kimbanga te. Parce que papa Kimbanga eza ye wana Yesu atindaki en tant que molimo mosantu na nzoto ya biso batu. Ndenge pe Yesu ayaki na nzoto ya biso batu. Bandeko, tolinga te eza bongo. Mukolo toko comprendre ngo makambo na biso nyonso esili pasi na biso pe esili na Afrique. Mukolo toko comprendre ngo pasi na biso pe esili na na Congo. Parce que to pesa ye mu Congo. Makambo na zoloba sous contrôle ya ye moko nzambe mokili. Et pesa mela batu nyonso te ba yeba makambo yo o ezoya o ekoya. Yesu atunaki disciple moko abi batu nyonso balobi ngai naza boye kasi yo lobi nga naza nani? Ba alobi ozali nzambe oyo tobandaki kozela, ozali mwana na nzambe. Yesu alobi na ye ezali musumite na makila nde révélé o makambo oyo eza molimo mosantu. Esengeli na bato bazala révélé, esengeli na bato bazala na temps, esengeli na bato batanga Bible. Ndenge papa Kimbanga baki botanga ka Bible, boko kanga moyibi neloko ayiba bino bandeko. Eza mawana pasi, soko monike mutu mwindo avanda nye, mindele. Bangonde mutu baza ko révéler biso lisusu ke nzambe oyo balobela biso awa na kati ya Bible azalaka nde mutu mwindu. Eza ba sujet moko tabou na batu mususu.
eza ba sujet moko o ezo perturber batu yango balobi makambo nzambe c'est comme une folie makambo nzambe eza folie nde yango na Bible loba na biso les choses de Dieu sont comme une folie en fait yo ke ndokoloba ke papa kimbango eza nde ye wana Yesu alobaki ke molimo mosantu na kotindela bino molimo mosantu mbe bakozoba boloba mozwa liboma yango to finga bakimbangisi en fait to minimiza kabango kolobete babunga te biso nde to bunga tanga Bible na yo bien tanga Bible bien po balobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance siko awa bazolobela biso badetaye biso nzambe mokeli awa badetaye biso na Apocalypse 1:14 badetaye biso nzambe mokeli azalaki nani vous comprendre hein? Badetaye biso nzambe mokeli azalaki nani mutu mwindu miluka miyeba. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité? Ezate kaka olo bakio tata mwasi azandoki wana de vérité. Non. Tata mwasi soka za na misala mabe ezana ngo kaka biloko moko ezali ya ba élément moko ezali complémentaire pona koloba ete nzamba pesa yo nguya ya kotelemela misala ya Satana. Ndenge Yesu a démontré biso na kati ya fou de Gadara. Ndenge Yesu a démontré biso na kati ya temple tango abengana ki ba voleur, abengani ba acheteur, abengani ba échangeur, abengani ba vendeur, kotalisa biso ete to pesa mela bokonzi wana ya kobengana milimo mabe. Balobi soki ondimeli Yesu ozali na makoki ya koloba na ngomba et se déplacer pe koyeba ko se déplacer. Bokanisi eza ngomba kanyo to mona ka ba colline wana oke koloba ale ngomba déplacer te ezali ba makambo ozomona moneti ngomba okopesa mo mitindo parce que nguye pesa mela yo okoki ko déplacer na maloba na yo parce que Bible lobi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire ozana makoki ozana nguya ya ko déplacer o ezali ya mweni Satan. Soki moto nyonso ayebi oyo nga nazoloba na ntango oyo okozala ko dépendre na mosali ya nzambe moko te bolimbisanga mwana na nzambe nyonso oyo aza na bonzambe kati na ye oyo alati Yesu kati na ye oyo avandisi nzambe na motema na ye mpe na bomoi na ye aza na pouvoir ya kotelemela oyo nyonso ezali mweni Satana ya kobebisa misala nyonso ya monguna. Bokonje pesamela yo epesamela kaka ba pasali na nzambe te epesameli mwana na nzambe nyonso nde yango moni tango tozo ignorer ba vérité neti ya baboye nde yango moni tokoma ko dépendre emsu na basali na nzambe ozo dépendre na mosali na nzambe te oza mwana na nzambe bokonzi ya nzambe zakati na yo pe pesamela yo. Bien-aimé, ezali mawa pe pasi na kokisi 40 minutes na ngai na kanisi awa boye na lingina kata émission yo na pesi bino déjà partie 1 tokoyaka na ba verset mususu prochainement nde tokoyeba ko continuer ko tanga ndenge ba recommandaki biso to tanga ka Bible toko kanga moyibi neloko ayiba biso boyoki bango moko mindele balobi ba yiba yo histoire na yo Mélenchon muto alobi yango boyiba ba africain histoire na bango boyiba ba africain histoire na bango. De quelle histoire parlait-il? C'est cette histoire là biblique. Bomoni siko lelo ba vérité comme bima Poutine a yeli bino azo démontrer bino na kozwela bino élément wana na koya ko lakisa bino azo lakisa bino Yesu mutu mwindu. Ezana kati internet ezaka pona buzoba te internet ezape pona ba recherche nzamba ibaki ko permettre internet ya pour être la rapide comprendre ba makambo susu parce que na classe batangisa yo angote o apprenate mutu moko apprena yo te siko internet ye abo epeto lobi na français te tozolo ba na lingala oye ba ko comprendre zwa biblia na yo tanga ba passage nga na pesio Apocalypse 1 verset 14
kende kotanga okende ko comprendre nzambe mokeli azali nani. Et soki wana te na koyela bino ba verset mosusu bokoyeba ko comprendre nzambe mokeli azali nani. Yango bomoni kimbangu aya tango alingi abando zongisa biso na ebandeli balobi moto soki totiki ye molimo mosantu balakaki kakoya. Donc ça veut dire que ye yonde aye il faut tokanga ye. Kimpa Vita loba ata bobomi ngai ata na kei Kimbangu akoya. Kimpa Vita avait annoncé l'arrivée de Kimbangu. Ndenge pe Yesu tango akei annoncé biso pe arrivée à Saint-Esprit. Mindele ba yeba ke loko wana na bani na bango astrologique ba yeba ki ke mutu wana fwa ya akokitela wapi akoyela wapi na Congo yango bomoni na Congo tala ba mission ya ba catholique l'école missionnaire ebele pourquoi fallait ba yeba bisika nini molimo mosantu akobotamela ndenge Kimpa Vita yebisaka bango na 1700 alobi ata bobominga Kimbangu akoya. Bandeko, pona lelo na suki awa, to sosola kie Kimbangu. Sengeli to sosola Kimbangu azanani. Na lobaki, to kotaka na ba chambre na biso, ata biso ba pasteur, ata biso ba évangéliste, ata biso ba yembi, to kotaka na chambre na biso, tunaka nzambe, Kimbangu azali nani? Nga nzambe sa yebisanga kie Kimbangu yango bomoni ngai nazalaka na yokela ngo sonite na bangela kango pete po a se révéler epa nanga il est qui bandeko tokomi na tango oyo esengeli to récupérer maturité spirituelle oyo tobungisa eza nango totate Bible lobi l'Éternel Dieu ne tient pas compte de l'ignorance quand il connaît. Même bateau yo bayebite bakozala pardonner parce que bayebi na bango te mais biso yo mutu tozotanga Bible biso mutu toza déjà révélé et sengeli na biso kotambola na boye na alima pona koyeba ete ba yo ba se révéler déjà ça veut dire que je me suis révélé à toi. Et ça li susu te lokola moto ayebite yango na biso nyonso bana na nzambe to luka to yeba Kimbangu azanani e pesa mela moto nyonso te ayeba Kimbangu azanani e pesa mela pe moto nyonso ta lobela Kimbangu parce que bato mosusu bakoma koyoka esoni bato mosusu te na kosekisa bino moko mosusu na ngai natinda image moko boye ya papa Kimbangu na groupe moko boye na je fais partie dedans na yoki ndeko moko abi te wana te donc j'ai compris déjà que Ejena qui est Nabia elle n'a pas compris comme moi donc espèce mutuno sauté même yo mosali na nzambe ayeba kotalisa yo qui est papa Kimbangu. Tozo ke ne malembe. Nzambe azoya ko zongisa biso na nzela malembe. E na yebi ke tokokoma. Bien-aimé, c'était votre sœur Angèle Miezi. Dans cette émission Ensemble Parlons-en, veuillez vous abonner. Hein? Je suis en train de lire aussi les indépendances des 42 pays par l'homme en pagne. Hein? Donc, tu vas mixer, tu tangi oyo, tolobi oyo, tu tangi oyo, tolobi oyo, pour être Moussala et Kendel Bosso. Je vous aime beaucoup. C'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission. Ensemble, parlons-en, partagez l'émission, aimez surtout émission Nabiso, Koyo Krela Kimbangu Sonite, aimez émission Nabiso, hein? Partagez yango, et puis Tokutani Nambalasima, que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir abondamment.